Matondo mingi bandeko banandiva sur 3 radiosanseffet.com. Ezali wabino Mama Lumière Mwangaza Makongo. Mama Lumière, la source intarissable. Toye lelo na émission tolobaka Écho des combattants. Toye ko solo la masolo moko penza awa na kati na diaspora. Epesi nenge tolobaka likolo makasi parce que ebele ya ba combattant ebele ya ba papa na biso ba politicien combattant ndenge tolobaka ba résistant ba kombo nyonso ebinga maka balobi enfin peuple congolais esengeli afungola matoi cette fois-ci na miso na ye malamu à la personne ya moto oyo babengi ndeko Eliezer na eloko na ye asala tokomi wapi oyo abimaka penza lokola azali moko na kati ya baye baza kotelemela occupation na kati ya mboka na biso lelo penza ye wana na kati na video oyo ezali koleka ye penza asili na kowangana na koboya ete occupation ezali na kati na mboka oyo ya biso te bongo bayi mboka ebele na kati na mikili na diaspora balobi ete ndeko Eliezer azali infiltré monene oyo penza ayaka kosala zunguluke na kati na bana bayi mboka ezala kuna na kati na mboka na biso Kinshasa to Kongo mobimba to ezala awa na mikili na poto. Donc à partir ya video oyo ya sali bandeko penza balobi ami confirmé que ye asalaka mosala ya moto oyo tobengi Hippolyte Kanambe ndenge nini penza mboka ezali na kati na occupation oyo ezali komona na boye na miso polele na miso na bato nyonso ye akoboya koloba ete mboka wana ezali penza na occupation te yango mokolo ya lelo tozali na esengo makasi ya kosolola na pasteur du peuple pasteur Chabani oyo bino penza boyebi bino nyonso na kati na etumbu azali susu moto ya kopresente te tokoluka tosolola na ye toyeba ye makanisi na ye ezali boni bakojuge moto penza de kolabo ndeko Eliezer mpona kaka déclaration ya sali kasi na baike bakokanisa lokola biso tozwi yango tobambi yango to tolalaki na pongi na ndoto nde toloti yango tokosepela kuna na régie atia extrait epai wapi ndeko Eliezer ndenge aza koloba bapropos na ye oyo alobi le Congo la RDC n'est pas occupé bongo tokoya kopesa papa na biso du peuple maloba aya kosembolela biso matondo studio maloba omboka yo tela biso élément wana bongo eko permettre biso penza papa du peuple aloba nyonso oyo esepela. Mais qu'est-ce que tu réfléchis après? Parce que la situation ne va pas perdurer. C'est une question qui nous divise avec beaucoup de gens. Et moi, je réponds. J'ai mon opinion contraire que j'ai démontré que le terme occupation n'a pas sa place dans cette démarche. Le terme occupation, c'est un terme que quelques individus ont utilisé. On a utilisé le terme nabiso. Et on l'a utilisé comme ça. D'un côté, de l'autre côté, ceux qui m'ont ce sont des histoires. J'ai dit le terme occupation et la création et à c'est quelque chose qui s'est passé quelque part. Tout comme les mots, les termes collabo, c'est quelque chose qui a existé, c'est un mot français que tout le monde peut vérifier. Parce que dans l'occupation, il faut qu'un seul drapeau, le même drapeau, puisse flotter dans les deux pays. Ça c'est un. De deux, même armée, même pas militaire, Bazar a la même tenue que les autres. Ainsi de suite. De trois, il faut que Bao Baye occupé, Bandi Makebiso, Toza Bakia Koloboye, nous sommes venus en conquérant. Moi, je pense que c'est ça. De trois, Namboka Oyo est occupé, Babenga Kabatute na soulèvement populaire. Babenga Kate, Bamemakamanduki, Babegani Batu. Dès lors qu'on va vers le soulèvement populaire, c'est un principe démocratique qui est reconnu dans la Constitution. J'ai expliqué ça. C'est mon point de vue, c'est mon opinion. Moto Komata, Akokita. C'est ça aussi la démocratie. Au petit point de vue, on a un point de vue. Au l'étio contredire par rapport à Maloba Nangai, n'a pas argument convaincant. Parce que ce qui a versé la danger, c'est qu'a commis bloqué. J'ai dit ceci, le terme occupation n'est pas approprié pour la situation Yamboka Oyo RDC d'ici Kanganazai. Matondo mingi ndeko na ngai kuna na kati na masini mosala kitoko alobi terme occupation makambo ya occupation ezali te na mboka oyo ngai na vandi RDC
pasteur du peuple biso sotolandi ndeko Eliezer alobi po baloba ete mboka wana ezali na occupation ou bien mpona kondima ete le Congo est occupé esengeli un drapeau eza koflotte na Congo lokola ka na biso balobaka le Congo est occupé moto ya liboso ezaka par le Rwanda, c'est-à-dire drapeau ya Rwanda esengelaki eflotte na kati na RDC. Ya mibale alobi tenue ya bamilitaire ya FARDC esengeli ezala ndenge moko na batenu ya militaire kuna na Rwanda. Pe alobi esengeli tango pays ezali occupé babenganaka bato wana na mandoki na nzela na soulèvement populaire te. Nayebi te pasteur du peuple kote wana okoki koloba nini bapoint kaka mwa ndambo nazwi mpo toyeba na kosembola bongo tokokoba maloba mboka yo. Merci mingi Mama Lumière nakopesa ngai occasion nakoka s'exprimer devant bandeko nyonso oyo baza koyoka biso na kota na biso ya Lingala. Nga nakanisi amble ndeko wana Eliezer Tambwe azali penza libanda nzela makambo alobi eza ata na soubassement to source moko te, ezala d'une manière politique, ezala même par expérience ya bamboka nyonso oyo esi ekoma occupé par bamboka mosusu. Ezala drapeau ndenge azoloba wana aza na raison te. Tokamatira exemple moko na Lumbango tango Allemagne a occupaki bamboka ebele ya Europe oyo, bien sûr sauf l'Angleterre, mais tuna malamu bakoyebisa yo ke drapeau ya Allemagne baplantaki yango na bamboka nyonso wana occupé te, wana eza ya liboso. Ya mibale esengeli ndeko wana ayeba malamu que ko planter drapeau ya mboka quelque part epesi occasion na makambo nyonso te po ete occupation ezali eloko mosusu. Tango ye koloba ke il faut uniforme ya basoda ya mboka kola Rwanda ndenge Rwanda aza occupé Congo, ke bakongole nyonso basoda balata uniforme ya basoda ya Rwanda te, eza yango te, parce que biso tozali ya solo occupé atako ba uniforme wana basoda na biso balati yango te. Soki okolinga mama pesanga ata minute mibale na meka kotalisa eloko nini occupation, tango nini balobaka mboka ezali kati occupation. Matondo mingi likambo ezali te papa okoki penza kosembola na ngonga nini kasi bakoki koloba le pays est occupé malobi pana yo. Merci mingi mama. Mboka ezali occupé par bapaya to mboka mosusu ya libanda na ngonga oyo bato oyo baye occupé bazwi mpifo pouvoir imperium ya mboka. Cela veut dire que ekoutaka na pouvoir militaire bango de bakomi ko commander armée na biso, ekouta na pouvoir administratif. Cela veut dire que na niveau ya l'état ezala gouvernement mobimba ba ministre ainsi de suite bango nde bakomi ko commander, bango nde bakomi ko tia batu, bakoki ko tia ata mwana ya mboka batie premier ministre to ministre, mais bango nde baza kopesa ye maloba ya koloba pe ndenge ya kosala. Tango service ya sécurité eza na maboko ya bapaya wana, tango oyo tali misolo lokola banque nationale eza nde na maboko ya bato wana tokoloba mboka ezali occupé, parce que biso tokosala lisusu eloko moko te, tozali wana kaka kotala na misu, kolela na misu, kasi makambo nyonso ezali kosalema par mboka mopaya. Cela veut dire que tozangi mpifo, tozana pouvoir te, bakozala ta misatu, bakozala ta 500, mais sur mboka mobimba ebele ya bakongole toza soki 80 millions, mais bango nde soki balobi eloko esalemi, baboye eloko ekosalema te. Mama bato bakende na YouTube na internet bakomona Kagame président ya Rwanda o mututsi wana azo yebisa mundele moko boye ya anglais alobi mutu moko te banda mutu tina se ya l'état
ya Congo wana Kinshasa moko te akoki kozala na poste soki aye nanu konuka mpifo awa epai na ngai Kagame te awa na Rwanda. Me wana elakisi yango soki totali lisusu tokoya komona kaka na internet eza na badepute mibale, depute moko ya France, depute mosusu ya Belgique, moko na moko balobi malamu te bango nde batiaki mwana wana ya mopaya ya Rwandais na mutu ya mboka na biso. Baexplike ndenge nini babelge balobaki trop c'est trop tokokontinue te na Laurent Désiré Kabila tokende na États-Unis d'Amérique tosenga bapesa biso makasi ndingisa pour que tolongola ye totia mwana moko oyo ayebi eloko te nde tokende kozwa mwana mopaya wana totie na mutu ya mboka wana. Soki totali mokolo oyo Congo Kinshasa azui 50 ans ya anniversaire ya indépendance tango azo célébrer yango babengisi ba président babengisi na roi ya Belgique baza na kati ya nini ya on appelle ça comment ya tribune. Mais il a fallu président ya Rwanda aya po yende azana pifo sur Congo wana po ete Congo zali occupé bazeli na kati ya tribune na moi makasi pendant 1 heure du temps pona kolakisa ke makambo nyonso eza kuna na Rwanda biso awa tozo kosibir kaka. Soki otali nombre ya ba militaire rwandais ba généraux ba colonel na ba major o bazali kati na armée na biso or yo moko yebi ke armée ezalaka commandement bato baza ko commander armée ezali ba rwandais. Il y a seulement un petit nombre ya muke ya ba congolais oyo baza na ba poste ya commandement mais eza commandement kaka ya likolo makambo nyonso eza ko uta nde kuna na Rwanda. Bongo sikoyo yo oya koloba ke mboka na biso ezali occupé te babiloko nyonso na uti koloba wana justement yango nde elakisi ke mboka eza totalement occupé. Soki tokende kote ya misolo nyonso ezali kokende na Rwanda. Soki totali par exemple ndani ya bosani ke douane na biso eza Rwandais mutu aza na mutu ya mboka na mutu nango. Soki totali makambo ba minere ba coltan na ba mususu lelo oyo Rwanda aprodusaka ba coltan wana te mais comme producteur ya coltan na ndenge nini oyo ezali ko utepa na biso. Voilà na mukuse mama na mutu oyo vraiment aza na motema ya kindoki te a comprendre que eza ya solo makambo de kona alobaki soki amelaki bangio soki amelaki lotoko soki amelaki nini soki azalaki envoûté na yebite mais mboka na biso ezali sérieusement occupé banda mututi makolo. Merci mingi mama. Matondo mingi pasteur du peuple na landi na kati na boke bibanso ndenge penza osili na kosembola kasi toyebi penza na 1996-97 ndenge bayaki kokota na kati ya armée na biso ba Rwandais eyebana penza boye toyebi ki à l'époque mapinga na biso ekomaki mwa usu nzoka nde na nsima mobutu ayaki kokonstate ke baespion bakoti na kati na armée bapesaki mpenza mobulu entre autres mpenza basitaka ye moko Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila ezalaki na colonel Bivengidi oyo azali actuellement premier général de brigade à l'auditorat militaire des FARDC. Ya mibale ezali major Roisibo ancien commandant ya base logistique de phase. Donc bon na ndenge ba infiltra ki biso tozokende na bakombo na bango bon nayebi te passer du peuple so na lobi bakobenga ngo po bango balobi eza occupation te plutôt ezali bayende ko infiltrer biso boyoki passer du peuple ndenge apesi na kotanga penza mokutulu na bato oyo baza penza mwa mingi te na kokende mbango passer du peuple abeteli bino sete bongo émission ya molai bokozwango na kati na radio sans effet. Major 2 major ancien commandant base logistique de phase oyo azalaki oyo aza actuellement conseiller militaire, il y a Arias Rouberoy et Azali membre, il y a état-major parallèle, il y a Tutsi Power na Kinshasa. Tozana lieutenant Mastaki Mobiriki, au Azali ancien commandant, il y a compagnie au sein, il y a 311e et 312e bataillon para au camp Seta Nanjili. Au Azali, au Akufaki, tant il y a opération, il y a deuxième invasion rwandaise.
le 2 août 1998. Toza pe na capitaine Asoni, ancien officier ya renseignement OR na EMG ya phase oyo aza actuellement promu lokola colonel et chef d'état-major na Sud Kivu. Toza na major Bora Usima oyo azali ancien ya DSP oyo aza actuellement promu lokola général de brigade. Aza pe lisusu moko ya ba principaux présumés responsables ya mort ya LDK boyebi soki eza nani oyo azwaki oyo asalaki mpenza asalaki na kati na kasho ya Jelem ayebaki kosielumuka asielumuka esa asielumuka asolo to bafungolelaki bapolo te po akima. Tozali lisusu na lieutenant Barendere, ancien commandant ya compagnie ya gendarmerie nationale ya Kaungula oyo aza actuellement promu lokola colonel bango nyonso bacolonel pasteur du peuple kokamwa oyo azali promu lokola colonel et officier ya renseignement OR au sein ya direction ya renseignements généraux et spéciaux DRGC en sigle ya police nationale congolaise PNC. Tozali lisusu na lieutenant Bisengimana oyo aza ancien commandant second et de compagnie ya garde civile oyo aza actuellement promu lokola général major et inspecteur général de la police nationale congolaise PNC. Donc ye nde moto azalaki chef d'état-major parallèle oyo azalaki koconstitue exclusivement baofficier tuti rwandais oyo mpe azalaki kopesa bacommandement mpe azalaki kodirige effectif ya armée et na police nationale congolaise. Tozali na lieutenant Canold oyo aza actuellement promu lokola colonel bango nyonso ka bacolonel na bagénéraux colonel et officier des renseignements au sein de services spéciaux de la direction des renseignements généraux et spéciaux PNC DGRS. Donc toza lisusu na adjudant chef Touari Roi ancien sous-officier à 312e bataillon Parakanseta et à l'école de transmission. Nous n'avons pas retrouvé des traces na etili lusoki ya kufa so azali na bomo. Toza pe na premier sergent major Kabuke aza ancien sous-officier ya renseignement na DCR détachement spécial de recherche dans les SARM. Donc ye pe trace na ye ezali lisusu te. Caporal Tagar caporal oyo azali à la base ya logistique et garde du corps ya bloc ye pe trace na eti lelo emonanaka te. En tout cas voilà tokokende mpenza bazali ebele na kati na likambo oyo tobosana pe te moto oyo babengi na nkombo ya général Paul Kagame oyo akonfiaki mission ya invasion ya Zaire à l'époque epai na colonel James Kabarebe oyo azalaki désigné na 1995 lokola chef ya baopération militaire et responsable de ya filière ya Zaire à l'époque. Donc azalaki en même temps chargé à recrutement ya kosala training ya militaire rwandais oyo esengelaki servir na baopération na kati ya Aftel. Donc na titre wana nde barecrutaki Hippolyte Kanambe na 1995 oyo aza neveu ya Hippolyte Kanambe alias Commando Hippo, membre effectif ya armée patriotique rwandaise APR en sigle oyo azalaki oyo ayaki koaffecte na bayaki koaffecte bolimbisi na renseignement na kati ya Afdel na ordre ya yemoko na ordre ya koya kozwa Kisangani na identité ya kombo ya Joseph Kabila. Donc ajouaki rôle moko important na kati ya renseignement. Donc makambo ezali ebele ya koloba na kati ya makambo mais faute ya temps tosuka na lobo nayebi te pasteur du peuple na nyonso na tangi bo ezalaki infiltration na côté ya bamapinga awa totangi bamapinga mpo na moni otangi banque na otangi baofida moto ya mboka Kanambe et tout mais nayebi te bato mosusu balobaka na armée eza kaka bainfiltré mais toza mpe na lokola bakanyama bato wana mosusu nayebi te mboka soki ebeli na bato boye mokutulukudu ya bato yoki ndenge tolobi bango nyonso bakota mpe na kati na armée tokomona mpe renseignement na maboko na bango kote wana mboka eza kaka infiltré renseignement na maboko ya bapaya kote wana obi merci mingi omoni confusion ekoti mingi. Pourquoi? Parce que bato balingi ko se renseigner te bato batangaka lisusu te babuku alors que bato bazali kokotaka na balibrairie mpona kotanga balivre mpona s'informer kozala mesure ntango moto aza koloba makambo ezala na nzela
mais oyo biso ata oyebi te ozoloba on dirait fou moko boye. Infiltration ezali, occupation pe ezali. Justement avant que occupation ezala, esengeli bato ba infiltrer. Tango bako infiltrer bino, cela veut dire que bazo kota na mayele. Pe makambo oyo bango bazali kosala, ezali yango nde bazoloba te. Ezali yango nde bakomi na mikanda te. Ezali yango nde bazolakisa image nango te. Image mususu kasi na beaucoup infiltration. Na kokamata exemple ya commandant moko na bato ya mandefu milai, ye mutu batu moko ba ye o toza ba journaliste. Tango ba baza ba journaliste, balakisi ba mikanda na bango bakoti, me eloko ya kokanga nango bilili kamera na kati kuna ezalaki na munduki ya muke. Silence boye na boye tout ça yepe abandi ko répondre allo ba activer poif ndeko wana commandant Amoud soki Mahmoud akufaki ya bato ya mandefu milai bato balandaka information malamu bayebi. Donc c'était une manière de s'infiltrer. Cela veut dire que kota na ndenge moko ya mayele ozolakisa makambo mosusu ozoloba makambo mosusu mais objectif na yo ezali mosusu. Infiltration ya solo yango nde bandaka pour que tokoma na occupation ba infiltraki biso justement baye na ndenge ya malembe bato bayeba te ke baza banani. Okomona mutu abimi aza infirmier aza médecin nzoka nde aza médecin te aza mutu ya nini ya service ya sécurité. Okomona mutu alobi oyo aza mamelo alati mpe lokola ki mamelo nzoka nde aza mutu ya service ya sécurité to azali soldat ya mwasi mpona koyeba ba information awa botambolaka ndenge nini faiblesse na bino nini tokosala nini pour que tokanga bato oyo balingaka nini ndenge nini tokoya kokamba bango. Ça s'appelle infiltration. Yango esalemaki avant tozala occupé. Soki mutu alobi lelo ke toza infiltré mutu na ye esalaka malamu te tozalaki infiltré. Bon, bien sûr lelo oyo tokoloba so infiltration te ekomi penza polele eza lokola ozoluka okende kobala mwasi si okofiance oyebisa nano makambo ya malamu okosombela ye babiskuit na bombo ti aya kondima yo sinde ose présente na epai baboti na ye soki ose présente epai baboti na ye mais soki nanu wana na penza ya solo bofanda ndako moko bongo mutu oyo basi bafandi ndako moko basi babali yo ozobenga ye ke aza fiancé na ye fiancé ezalaka ntango nini avant makambo nyonso wana esalema bainfiltraki biso c'est vrai mais lelo oyo basi baoccupe biso mobali fiançaki yo c'est vrai mais lelo oyo asi atie yo na ndako ya libala. Voilà un peu ndenge nakosi expliquer. Matondo mingi bandeko banso bolandi biso en direct ya www.radio-sans-effet.com oyo ezalaki juste kaka moi résumé pour la réponse papa na miso alobi réponse directe na ndeko Eliezer oyo azosala double G azali na double langage azali penza na biberon ya minene na kati batie bagigoz tango apesaka peuple congolais ameli alali pongi malembe ya koki lisusu te ami bimisi penza ya kolobe te le pays n'est pas occupé. Et alors bokolanda émission ya mulai na kati na radio sans effet tokosala yango bokolanda pe en tout cas deuxième partie tokoya na ba commentaire pona lelo to suki wa topesi merci na bino sobolandi biso pasteur du peuple na éviter mot de la fin olobi boni mot de la fin de kwana ati ya komibenga mwana kolo lupango te aza mwana kolo lupango te aza infiltré ayaki na ba maloba sukali wana pour que batu bandima ye atamboli mokili mobimba soki pendant 6 mois nayebi te salaire na ye ezalaka boni nayebi te asalaka wapi. Donc biso toza bana mike te kanisa eloko moko auti koloba alobi o mwasi ya président ya États-Unis d'Amérique aza américaine te Eliezer yo kanisi toza mayele te. Donc bato yo zolobela wana olingi oyebisa biso ata soki basi na bango baza pe ya biso te to comprendre kaka te Congolais nyonso akozala nsima ya mutu wana amimemeli bututu ye moko me biso toza wana mpona kolakisa bino ke nzela yango oyo te mpona boye na boye nakanisi lelo bomeki ocomprendre infiltré aza nani infiltration ezali nini par rapport à occupation et puis mboka na biso mpenza ezali occupé
pe il faut tobengana bato wana na makasi ngai eloko bato balobaka akende akokende te ayaki te mpo akende biso nde tolongola ye na makasi. Merci mingi na soki wana. Merci mingi pe na bino nyonso bolandi biso à suivre. Bye.